Capage TV. Capage TV. Et le Belina yo Maria Valencia. Et c'est Kelina yo Maria Valencia. Et Tambolina yo Maria Valencia. Et Zalelina yo Maria Valencia. Yaya bolingo kaka sokyo moninga simananga obaluke et salarien coûte salanga bien mon pépé yango nazelake luka moto akokani nangae oyona kuti ya pwana ite ebele yango nde abasi oyona monina yoyete o serment opesana kina miso baninga yo moto liboso bebisi. Il faut travailler pour battre to l'équipe babikolo mususu na ba chanteuse pour battre mon abino kana ba clip surtout bien acoustique pour oh suka la acoustique aux ça les AJP qui stage général de son Olivier Ngoye acheleno totine Charabi je t'aime Charabi motema nanga Charabi nalingi yo Charabi, je t'aime, Charabi, Charabi. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait des choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, suffisait d'aimer. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la décoration intérieure, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Bana Kishasa, bana RDC, le lot de sa date officielle. Il y a début à développer. Vous dit très bien, Bissot Toza, agence et les salles. Cyber Café Autopé Saka, l'information après. Donc, les lots de sa date officielle, il y a développé. Il y a développé au Banda le 6 octobre et aussi là le 9 novembre. Contrairement à tout le monde, la télévision, qui n'importe quoi, il y a les premiers, les 3 octobre, c'est faux et archi faux. Vous comprenez que la seule personne qui a mieux placé à couper cette information, qui a mieux placé à couper ça, c'est M. Eric que je suis. Et puis, Jean Eric Travena, Cyber Café Eric. Et on le tout si date officielle, Oyo, Fongoli, Masolo, il y a développé. Donc, développé au Banda le 6 octobre et ici là, le 9 novembre. To bengi bino surtout bato baseno ba passeport te to baki déjà toujours continuer ko sesa ba passeport o yebi ki bo sele passeport pa na biso jusque là no boju ba passeport na bino te na lobaki yango très bien beaucoup le ka ko beta développer o ka na $5 to zo passeport no to beta li développer le temps aussi ça rappose au passeport et puis muto na on sali passeport te donc ça possible yaka mbango ko sala passeport bien que to kati passeport ya nyongo momentanément to continuer yango na sima ya développer mais
tout ça va passeport en urgence bengi bino nyonso boya mbangu bato pe déjà boza passeport boya déjà ko s'enregistrer boya déjà ko beta développer eza l'unique chance oyo ba américain ba pesaka ba trop ba s'immigré alors to baki biso to beta ka développer na $5 mutako sa binote to za kana $10 ti banda to beta kana $5 la prise en charge ya ngonde eza créativité to sala ti lelo continent ka gagner za na possibilité te to ko sunga yo to za la famille aux la célibataire toujours ça la prise en charge on a to bengi bino eza possible même ata papa oza na passeport oyibe kobeta na famille et puis c'est possible aussi soki maman kozaka na yo moko na passeport oyibe kobeta yo moko déclarer famille na donc c'est possible na ba question bato bazo poser biso pour plus de détails oki okota na numéro na biso okomeli biso otopesa yo ba détails wana donc date officielle ya développerie eza les premières eza les DT les 3T mais eza les 6 octobre et aussi là le 9 novembre ni par ailleurs bon on a ba cyber misusu te eza kaka juste na agence Eric Travel pour année où yuti koleka bato babetaka développer ti ba voisin bato bazwa ti mais biso ba preuve yango na mingi ba preuve lo ba donc bengi bino soko lingi yo pe lobby ozwa visa lokwa bandeko oyo yo pe lobby o bénéficier na prise en charge lokwa bandeko oyo ba bénéficier ya kama ko pesa biso confiance. Page télévision, merci de recevoir Julia Amazon. Elle est parmi nous, la chanteuse spéciale du groupe Karmapa, le Karmalove. Le Karmalove. Tout ça, on a planté la page télévision. Vraiment. On va banzer l'eau. Bon, Julia, non, non, c'est déjà. Merci, en tout cas, quand vous avez un il y aura fraîcheur à mon moment. Non, oui, merci. Bonne sango ya orchestre à la ville. Oui, tout ça très bien, tout ça très bien, tout ça préparé prédateur. Ok. Oui. Et bon album qui avant, ça va, ça a marché, tout va corona est compliqué. Je pourrais dire 50% ça va parce que tout le monde corona et simbari bisotu. Mais en général, c'est bon, quoi. Mais il y a des gens qui ont des espace ka botiki la kandi balbaka na bozo kokaka kolongola ba mère o bazali bosoté po bozo mi pesa vraiment te pesa na ba salutation ba o ba Hollande biso. Voilà. Bonjour, bonsoir, on a invité Ernie Moulin Nabiso. On a fait une sur Tumboté, c'est Julia Amazon. Là, la vitro, on a parlé, mais je travaillais en coulisses parce que tout le monde préparé Prédateur. Album, mon cosa très lourd. Alors, il s'est mis sur moi, concentration et délai. Mais on est là. Vraiment, des bisous à tout le monde au Hollande Nabiso. Julia, tant aux communes, on a vu que dans tout raté question, on a en zone de la route. Tant aux hommes, on a que phénomène combattant bimi et télémi. Malgré que bino, vous avez la mère pour vous vraiment, on dirait la moire et on dirait chanter à Nicolo, on dirait faux à la caca, aux à la caca, aux à la caca. Et puis vous avez plongé ming dans ma botali bolo, vous savez où ça là. Au col au bandit Nabilo, on a deux questions. Phénomène combattant, Nabilo. Est-ce que vous avez liqué pour remettre un peu à Zénith? Mon phénomène combattant, Naebi vraiment. Bon, en fait, c'est bien au Bamba ça là, mais quand on a musicien en fait, parce que moi je trouve que à côté musique, tandis que tout ça va être tu vois. Donc pour moi je me dis pourquoi seulement vous limitez musicien, tandis que les politiciens c'est bon. Ça va donc je me dis et là ça la wana bazo kitisande culture ya mboka bazo kitisa culture na biso alors faut batika faut pesa biso chance mais pour biso to souffrir ba passe biso to mona na Kinshasa peut-être bango ba tala ngona musika mais ba vivre en moté biso ne to vivre ici à bon exact concert na beta so concert na Kinshasa na somba so bien na Kin. Tandis que la salle est appropriée, on a déjà habillé en avance et ça là que biso ba musicien to vivre. Mais tant bino bozo limité biso que voilà pour bétater parce que oui, bozo ba raison la biso n'est pas valable mais pourquoi seulement le musicien? C'est là vraiment me touche vraiment, je suis pas d'accord avec eux parce que
baza kaka na camp moko bazo aider biso te ba aider biso te déjà awa toteka album te piratage eza kutu à 100% to beta ta concert ailleurs et comme que bango so bandeko na biso batelemela biso alors là ba ça elongo quand tu as chanté ça non bon on a biso ba chanteuse Cindy Brassa. Non, je pense que Bisson Sozo Lukato travailler. Tu vois, époque, ça un des montées. Mon époque, bah maman, maman tu as chalamona, bazala qui peut bango mokona, bazala qui donc bazala qui mingiti. Je peux dire, bazala qui mingiti, bazala qui a compté. Et que batumi soit batunyo c'est bandota la kaka ba maman là. Bazala qui un peu na Bazala qui a un peu la chance quoi, je pourrais dire parce que Bazala qui mingiti. Moi 2 3 4 wana, so basal moi le remutunyo sur lunalanda, mais le tout ça combien? Tout ça combien? Et époque où tout ça nango oyo na mode na mamutu ndenge évoluer, développement, échanger mamutu. Donc c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Okay. C'est plus difficile déjà côté matériel, surtout biso basi toujours souffrir. Côté on a tout ça victime ya ba viol tout ça victime ya ba impression ba tout ébélé donc mouton a aidé mais il faut tout ça là ça joue peut-être bolobaka que la chanteuse ba oh là là les hommes bazana moins facilité au kende Nixon boutique basket au bien fona la tango et tout ça là propose on a moins facilité mais moi si pour akenda sur la facilité c'est ngarama ébélé tu vois un peu. Donc voilà pourquoi on a voulu que biso lelo na époque lelo tout ça na moi difficulté ça. OK. Côté mbongo, côté matériel, côté mambébélé psychologiquement, matériellement, tout ça vraiment na moi passe. OK. Non yes. Maintenant tikayo oyemba des chants au bon c'est pour na bateau soigner capage télévision. OK. Et ba la rumba du vieux Karma Love. Le Karma pas. Les words danger de la rumba. Ah comment ça va ça? Oui, à Zanakin, mais je pense qu'il y a des potes parce que faut que ça mix il y a album Predator et Nazo rassuré Bino que Predator d'ici là ils ont bima déjà. Donc juste à son retour, on les a là. OK, Julia, je te laisse la place et puis je vais revenir après. Il y a José Moulumba Soli Bangano et Bimité, Joe Mystique Mutakati. Il y a José Moulumba Monté Mama Beni Barça, la PC Chancel Mbemba Mbote. Napesi Kassi boutique merci napesi Mbote Kassi Mikolo azote ka ba fantaisie est bien donc ba garantie durable et nous raté be ba raté ba garantie à boy il y a ba boy ya ba Kassi boutique ba garantie bien et nous raté et nous raté intact donc bato ne soyez pas commander le repas Kassi boké ka Kassi monga sur Instagram bon mon na page bo betika Kassi boutique et kobima akoma appelle à YouTube to que tozo Kassi pe comment moi YouTube na so boké na page à Kassi bon moi d'abord s'abonner pe na YouTube na et ça me fait vraiment plaisir voilà. Esika bolingo ezalaka moto nyonso alukaka gaze ngai napona na ngai yo tala bolingo epesi nyonso oh je suis ngai napona na ngai yo nalingi yo Eva Kazadi tika bolingo ezo esika na motema no ngai napona na ngai yo Eva Chérie Nangai Eva Kazadi Otomoso Sakokotate le premier jour ngana monakeo je m'étais dit suis la serré mon homme Nami pesi mobimba panayo vraiment yo comme singa yumae Chérie tellement ya katobi na rumba oyo ngana ewae mutakota tema wo na mutema na ngai ondoza kuna ngana lepira moto akota tema wo hey Chérie tellement ya katobi na rumba oyo ngana lepira moto akota tema wo na mutema na ngai ozayo moko ngana le roi moto akota tema wo Zonongai
chou. Mama, mama, yo, 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 yo. Mama, 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 yo, 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 yo. Linga kavide tova, pusa kuna hangaite. Nakotika kazadite. Guy Basket. Honorable bienvenue Lio Tanjol. Mama, mama, yo, yo, yo. Bolingo linga kavide tova. Mama, 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 yo, 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 yo. Pusa kuna angaiteo. Nakotika kazaditeo. Chéri telema ya katobi na rumba oyo. Ngana le pira moto akota tema wao. Na motema nanga yondo zakuna. Ngana le wae moto akota tema wao. Savourons notre amour, cette enveloppée d'amour. Eva Kazadi, mama, mama, ae, nakotika Kazadite, Kapachou. Soki bamoni enanzela, oh. Soki bamoni ena balabala, oh. Bolo bella ni engaya wana kozela. Bolo bella ni engaya wana baby. Oh yeah. Elo belina yo Maria Valencia. Eh eh eh. Esekelina yo Maria Valencia. Etambolina yo Maria Valencia. Eh eh eh. Ezalelina yo Maria Valencia. Yo salibe solo angelua mi no mike mi so mike o soto moke na mapata yo ko pepa pepa. Yo sali kombo solo kombo Maria tongo tongo liboso lilingi na yo na sambelaka. Yete o, yete o, yete o. Yete o, yete o. Yaya bolingo kaka sokyo moninga simananga obaluke. Et ça l'a rien coûté, ça l'anga bien. Mon pépé yango nazelake. Luka moto akokani nangae. Oyona kuti ya puana ngaite. Ebele yango nde abasi oyona monina yoyete o. Serment to pesana kina miso baningae. Yo moto liboso bebisi. Ko pesa nonga kutu fotete. Beba ezali ya yo moko. Lokamoto akokani nangae. Oyona kuti ya puana ngaite. Ebele yango ya mibali oyona monina yoyete o. Tarai yete o, yete o, yete o. Yete o, yete o, yete o. Yete o. Yete o. Lelo nanzimili sese bakoko baloba. Motoko boma yo ye wana na yo Motindo lobeli yo kominango. Nakoka mwateme kamwisinga Loka moto akokani nangae. Oyona kuti ya puana ngaite. Ebele yangonde ya basi oyona monina yo yete o. Ashue yete o, yete o, yete o. Yete o, yete o, yete o. Yete o, yete o. Ay 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 ay. Tarai ay 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 ay. Ay
aïe 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 Nixon aïe 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 chéri nanga poni osalinga boyo abede chuponi otikinga boyo nawe aïe aïe eva nanga poni osalinga boyo gogimbwe koponi otikinga boyo nawe aïe 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 pesanga pesanga oh aïe 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 Capachou. L'étoile montante de la musique congolaise, Julia Amazona. On est dans la moussure. Non, il y a Bissou, la mère. Je t'appelle la mère parce que je sais. Somme. Très bien. Voilà. Il y a bandia ina ba meje ba nani baza pe belé batna ba kisa OK baza belé ba Julia Amazon là bana molongo ba chanteuse parce qu'il faut tout travailler parce qu'on débrouille ça biso bien parce que attends je vais t'arranger voilà merci voilà c'est qu'il faut tout travailler pour battre bailler baké to l'équipe ba bikolo mususu na ba chanteuse oui pour battre mon abino kana ba clip surtout bien acoustique vous pouvez oh souka l'acoustique aux ça les AJP qui c'était général de son Olivier Ngoy Ateleno Autotune ah biso mo autotune et ça l'a fait bien que au lieu de la ralem sous ba sponsor ba bim sara ba oh azo qui na boye bimisa ki ba oh bo zela ba concours Capage télévision pe faut tchabat maboko pour ba yeba nani nda embara bien nani ça l'aventure en tout cas to qui na vraiment bien le loso ba sur ça la featuring opona chanteuse moko opona nani nakin tout on nakin oh linga pena que timbre na ye oyemba ne place moko Barbara Kana. Tu peux se joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire la maman, la diva. Oui, bah attendez, vous n'aimez pas interpréter. Oui. C'est la fête. Charabi, je t'aime. Charabi, motema nanga. Charabi, nalingi yo. Charabi, je t'aime. Charabi, charabi. Bravo. Charabi, motema nanga. Charabi, nalingi yo. Charabi, je t'aime, charabi, charabi. Panika boyoka kolela nangai mwana ya mamu. Nalingi mobali oyo, ndenge nalingate. Posa nangai azala pembeni nanga. La diva, je te salue, je t'aime beaucoup. Bravo alors. On va continuer avec toi parce qu'il est le Zara Oloyembo. Ok. Le combo na Oloyembo. Okanelenga. Makasi ngalinga koyemba mingi. Ngalinga koyemba mingi. Merci à Marone Soazolanda Bisso, vous avez un monde entier partout. Vous avez une chanteuse Nabiso, vous émergé dans le groupe. Il y a le Karma Love, comme on a dit Julia Amazon. Le nom a qui est pour agrémenter la chaîne où ça Bisso bien. Banzondi au salaire. Les Karma anti-copé. T'es hein? On va 5 ans ok. Toujours. Mais ce que vous en avez. Prestation, mariage, anniversaire. Oui, tu peux m'appeler, na vraiment t'arraper. Mais sous. Ma côté que le poste à moi, mon côté. Single, mais single. Mon papa a fait ça. Attends, bouton à ça la coronavirus, non tout ça là, une chanson à Mbeli pour la violence conjugale. Oui, na ça là on a. Il me donne cette autorisation, avec son autorisation bien sûr. Ok, bon, au célèbre ce extrait à coronavirus. Et puis, dans le cas, on continue dans la chambre. Parce que là, on est au hôtel, je ne sais pas chanter, ce photo, ça place. Bilan, bon, c'est belé. Moi, erreur, c'est belé, ma casse. Moi, légèreté, mon sous. Et là, vraiment, belé, c'est un abisso. Beaucoup de discipline, concentration. Et c'est un abisso vraiment moral à ma casse. Parce que c'est pas facile. Ok. Julia, je vais encore te laisser chanter. Elle va chanter pour nous. Angaye so Julia likia buma ba ko déranger nga pena royemba bon tu j'ai tchotcheli bino royembo na kati ya Capage télévision oiza ba live ya solo Julia so je vais faire manager wene a biso moto yeba neto sana OK
parce que quand on a un groupe les karma, il faut que vous en un manager. Voilà, bien sûr. C'est un très artiste, important. bien sûr. Voilà. Les karma au rasoir, tu peux te faire des balles. Toi aussi, ça m'a ignoré sauter. Oh là là. Mokili mobimba ezolela nani salisa moninga coronavirus ekobouleverse monde. Toujours vivre une époque moko très étrange. Est-ce que ezakanda ya nzambe to mokili ekomi na suka? Mokili mobimba ezolela nani asalisa moninga coronavirus ekobouleverse monde. Tozako vivre une époque moko très étrange. Est-ce que ezakanda ya nzambe to mokili ekomi na suka na lobby confinement ezali seul vaccin contre coronavirus na ba mesure d'hygiène esengeli totosa kobima te vanda na ndako sokola maboko tango iso kosola na kudo mpona kobatela moninga na yo. Hey! Oka Capage TV, la mère, Nixon Boutique, mon vieux propre. Vaccins moko contre corona, ezali kaka confinement. Vaccins moko contre coronavirus, ezali kaka confinement. Appliquons ba règle barrière, ba mesure d'hygiène. Mingi mingi confinement. Vaccin moko confinement. Je veux le monde arrêter de travailler pour se protéger. Motonio so inquiété, visage masqué, l'humain ganté. Kela siye kangami motonio so komi kebisao. Na bamour couteau, ba komi peu éloigneux. Où va le monde? Vaccins moko contre corona. Ezali kaka confinement. Vaccins moko contre coronavirus. Appliquons ba règle barrière, ba mesure d'hygiène. Mingi mingi confinement. Vaccin moko confinement. Sokola maboko tango iso. Éviter de toucher son visage. Tousser au coude, maintenir distance, y'a 1 mètre. Na moninga na yo. Oka. Et portez les masques ou carrément restez chez vous à la maison. Vaccins moko contre corona. Ezali kaka confinement. Appliquons ba règle barrière, ba mesure d'hygiène. Mingi mingi confinement. Vaccin moko confinement. Je reste son visage de de son corps. Puis je l'imagine habitamment de corps. J'aurais tant à lui dire si j'avais si parlé. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qui me disaient mes fautes, mes chimères aussi? Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait
rien qu'on ait m'en donné. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Je descends dans mes songes un peu tard le sujet, qui ont des larmes et mélanges que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, m'ennule sous le vent, le porter, les centrer, les crimes m'enferment. Dans un jardin d'enfants sur le balcon de fleurs, ma vie paisible où j'attends battre tout le cœur. Comme un nuage fonce, présage des manœuvres, que les armées répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait de choses un peu, rien qu'on ne m'en donnait, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer de choses, tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait enigme nangai mobomi nangai beyo pesanga ya tamweni mukena motema ayo abedasu nanya sila kokanga ya yo motema nafungola ngali banamboleza konoka nakoya kosila nazalaka nanga mbongwa ayo abedasu foto na yo nalongoli na moto ya mbeto bokono nazwa epai na yo eluti makasi ata kutu bokono ya sida ekoma pamba espoir eza ya ngai nayebi te soki boni ya ngai molimo esi ezwi nzela lilita yakatango mosusu nzambe akoyokanga mawa amuna yo Washington ezakisi kozala na yo Washington ezali raison amuna yo Washington eza paradis kozala na yo Washington eza victime nazalaki na rebon ekekopamba me mokolo ya mbona kutanaki na yo binanga ekotaki nzela ya bolingo na yo abedasu soki okoki kolinga ngai na mute linga ngai ata na mawa ya nzambe bana ngai ekoki nazali ya kotunda na yo abedasu
aussi otie virgule na bomo inangae partout kokangaki emete souffrance eleki malamu kutu otia point final et Washington bonasi nalembi ba point d'exclamation tout le temps mon pépé soki ezalaki na solo na yo ya nzoto belle évolution ekokaki kozwa esika te banza kangai wayo Washington boîte aux lettres nanga ezali encore vierge et ni zoto ya mokanda territoire téléphone nanga ezali toujours pamba yeah. Washington amuna ezali wapi porte à motema no ezaferma double tour olinganga natia mabolongo na se nanyako telemisanga soki nawe amona yo luti ya bolingo ekomili banga tiamara Bonazo ayona timbola libolo mola irere Christian tutu yebisa Christian luvunga langai Abeda shure paya kokundanga Banzinzi bayate ngana lula mafuta nzoye Mokabwa samita Washington amuna ezali wapi Porte à motema no ezaferma double tour olinganga natia mabolongo na se nanyako telemisanga soki nawe amona yo luti lelo nataneli tongo na libanda beta shure kosalanga mabete nazali sewa yo depuis bayebisaki yo yebi kolamba komekaka susu mungwa te gucci nalandi yo shematika zamba na monyo te namela nalangwanga Juliet tutu Amazon heureux amuna yo ezali fane oh olinganga natia mabolongo na se nanyako telemisanga soki nawe amona yo luti amona yo luti amona yo luti ah ouais. Merci. On va en esprit. C'était la Julia Amazon. Pourquoi Amazon? La guerrière. Plus Ravanta, la guerrière. C'est parce que ils auront facilité. Les a facilité. Mais tu peux pas y battre avec ça, bon. Barou la tsayo mais il faut faire ça maquilla. Il faut bout manango. Et puis on dirait ils a facile ça c'est pas donné à tout le monde. Nous sommes mis des chansons katani. OK. Donc oyemba vraiment faut ça nango donc faut en qui guerriosité na kati. Ça va. Na linga ba kinois. Sans moi, ça va makambo ezali. Mais on sait combien des années pour améliorer pendant fin de ça pendant ba tempo nyoso. Les hommes années tout déjà dans le yeba déjà. Pourquoi yeba l'instrument, là sans instrument. Nous yeba dans l'église tout ça là. Nous au ta église. Au ta église, mon église et puis ça opportunité, puis ça ba chanteur et ba chanteuse ba opportunité hein. Particulièrement podium il y a Ophélie, micro, oyeba na yo. Bien ba faut tout mais Nzambe, au commis n'a pas Karmalov. Faut tout sa carrière. Mais toi yeba toujours dans l'église, ça bien singa. Nzambe ni Nzambe oyebi. Nzambe Nzambe. Ikini. Mais Eza bien. Détini. Yematanga na sangi ya fonga Yesu. Tango kitaka papa. Kitaka na kembo abongo la kanyonso.
tango akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso tango akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso tango akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso alongolaka soni zabalole asalaka nangonga na tango na ye alongolaka soni zabalole asalaka nangonga na tango na ye bangelu babetangonga oyo muni mtoyemba te nga munoyemba akende église kala mususu tu es Emmanuel mon ami Emmanuel mon ami yo dans une église mon amour me suffit tu me suffis mon ami tu me suffis mon ami côté d'adoration au sambeli pe na nzamba solo ba pagano tous sont des chrétiens bon mais non, je sais pas les autres mon meilleur ami mon ingalanga ya motema akote sanga la famille ya bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azala camarade te akomana ye famille nanga mon meilleur ami son nom c'est Jésus mon meilleur ami il est mon meilleur ami quand la dépression a frappé personne ne pouvait le comprendre. Ce qui était mon ingalanga, mon meilleur ami. Non mais. Asambela makasi kapashi oyo biso za moto te na pio te est-ce que miki nga pe na pio le kama yo Fanana Julia OK Fanana on baxe la radio Italo la montagne tu voyais nazo ici à l'église yo bon na aussi ça mo oh ça fait Zera Ponelo ya oh ngayo nazali reconnaissante na nzamba yo OK makambo asalela ngai minene nzamba yo reconnaissance Sœur Marie OK dans la chaîne non est-ce qu'il y a dans la show cacho toi guys Kita nanto soprano c'est bon ok bon tu s'arrête au capable chez moi quand ça Juliana nga peka bongo
bosekanga te mpo naza na bibilia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso yebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye ya Marie bakamonanga ntango nyonso na nzela kaka ya eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nakendaka eklesia moto kutu oyo mokili soki apesi eloko sengi merci ebongo kolo ya pema ye topesi ye nini akamonanga ntango nyonso naza kokombola eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nasalelaka ye Gayo, nazali reconnaissante makambo asalelanga ya minene nzambo yoro na utila libolo ya masumu abimisinga yo esika nazalaki ya liwa ya abimisinga yo mikolo na ngai akovivre koma kine ya kotanga pongi na ngai ya butu kaka bandota mabe alakopesanga na boko moto na oya yeo nakanisaki liboto na ngai kosunga ngai epesaki nga nde mokongo nasimbaki moto na kolela basi elekelaki ngai yo nzambo yo tapasho ngai yo bamoni ntina nga nalingaka ye nalapanda ina bina ngayo nakosalela ye abeta ikoke ya motema na ngai nafungoli ya koti ye wana kamarade ya motema na ngai nzambo yo matala nganga na ye abetaki ikoke ya motema na ngai nafungoli ya koti ye wana kamarade na ngai ye wana thermomètre ya température na ngai ye wana balanga kabelekitisakanga motema ye wana bilalanga ya kali na ntango ya nzala ye wana marto na ngai yo na ntango ya malili nzambo yo Ozongi de l'autre côté, au sentir, hein? Tant qu'on y est, au sentir, ni. Mais comment des mots tu as là? Comment des? Oh, y a bien que mots tu as là, mais comment? Comment des macam? Oui. Tous les racouna ce qu'on doit s'échauffer, toi est-ce qu'on a rien? Faut s'échauffer toujours. De mon qui ne me chauffer pour eux. Et dans le sport, dans la salle de sport, qu'on s'échauffer avant qu'on t'a terrain, on s'échauffer tant qu'on bima babi et autres côtés. Faut se repentir. D'abord, on se voter match. Oh, moi c'est la bonne la montée ma carrière. On va le voir banzi banzami. On a eloko wana. Le vent en chingate. Papa. Oui, on a vu dans ngati. So je dois aller ah, yes on a vu dans la kati. Julia, merci d'être parmi nous. Ça nous a fait énormément plaisir. Et fait dans les salons de Nico Yemba, non, mais vraiment, Kozana, il y a des salons habitués la mer. Oui. Tu vas mettre à confiance, il faut que tu aies un studio. Ah non. Biso, autotine, tout ça, il a un voilà. Donc, Tobo Tamana. Merci d'avoir m'invité. Voilà. Et merci à l'équipe Nyonso. Domestique. Merci beaucoup. Nous sentir Kalisou. Merci na batnya so bolanda biso merci Kassi boutique mais Kassi boutique o su kaka na kapache yango moni to kipe mingte mais Congo ndemboka Congo ndemboka ah na hôtel mat Congo c'est bon. Kassi boutique faut tikaraye. Alors là Kassi boutique a garantie mikolo ma Kassi. Là on a une garantie montée pour na be Kassi ça ya original. Nga na boy nanga pour na be Kassi fa salanga. Moi ba fantaisie on est ça là bien. Merci beaucoup. Nixon boutique merci et
DPM Eve Bazaïba, merci beaucoup la grande dame. Je te salue là où vous êtes et je salue tout le monde. On a biso le Toshi. Vous en avez mère. On a bien un biso. Maman Denise Mbote Yangwana, maman Olive, maman Waro. Donc la salutation Yangwana et salutation na Juliette. Madame Juliette, na salué là vous êtes. On peut savoir ming ba maman pour ba maman. Bangonde makamba. Papa so peut ba papa ming e combien? Sondeni donc quoi qu'il en rappelle mon Sandreno. Sandra Kazadi, de gros bisous la belle. Gros bisous. Le karma ba bisous, il y a trop ba gros bisous la pessi madame Kuna ba mbote. Sœur na biso to dans la comboté pour nous qui na ko Facebook. FK. Ouais mon nanga. Ah ça? Oui. Oui. Attends la Capage TV anytime. Ok. Quand les caméras de gros bisous. Mais tu rejoins car. Tout le monde. Tu rejoins car. Tu bina matembele. Bon matembele azara. Matembele. N'était pas comme son soldat soni. Matembele atika poste. Na biso endurance il faut moni yana biso mamu ya guerre. Matembele moi comme maman qui guerrier singara oza moral wana pe na musala. On a habité biso comme ça bilanga je ne sais pas donc merci en tout cas, c'était là la voix angélique de notre sœur. Bon motiver, bon s'abonner à ma page naie, bon aimer, bon abonnez-vous sur Julia Amazon Chouchou. Julia Amazon Chouchou. Sur YouTube Julia Amazon, sur Instagram, Facebook, TikTok Julia Amazon Chouchou. Je suis là. Je vous aime beaucoup. Gros bisous. Bye. Bye. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Maman Kapache. Yo poza. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba
kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na yesu masi libanga la talo obokela ngai na elilingi na yo otie bonzambe kati na ngai otindi ngai nakonza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo yesu barrivage ye mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye turo eza ya 2021 baage nyonso na mame olie babasket basondage de zero ati kosala na lombangu boya awa na mame nyonso ezali mama bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparent mame eyelilo nyonso chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Capage TV. Capage TV.